te bande ko tosili ko zonga ko la pongite a place ozali ko lobela mokanda Genèse banana 37 tina 50 tina 50 ndeko kende ko tanga ore utala kabiso na television bible ezali na pona biso nyonso kende ko tanga pe ba makambo oyo uyo zaka kolanda awa bo koma ko critiquer biso bon so tuzako kosa ya wana mama animesi pona recreation sili ko pesa biso kuna sikoyo to lingo kota mpe yo mama ani olobaki te raison ba Jacob Joseph ba inaki pa bandeko na ye parce que tango baza kotinda bona ba misala ba nini baza komona ke ye azaki na esprit ya songi olobi azako saki songi kwanza we nofunde pa ya ba papa n'est-ce pas bon mama litika na biso ete première fois toko nakoyebisa yo soki azalaki songi belaki Joseph azako sala mosala na ye ki ye biloko oyo kutana na société te tokolobela yango mama ani yo olobi ete bana oyo bakangaki ndeko na bayei koteka ye nga napesaki kombo ya ville Hebron batekaki ye n'est-ce pas naza koya napesaki yo avant tozwa repoke koma kombo ya Hebron tozobanda bona ville Hebron Hebron bandeko na ngai ezali ville oyo Abraham tangu mwasi na ye Sara akufi asemaki na bahite bakamarade na ye na mabele ya séché place baza kovanda na abi non bahite ngalinga kunda mwasi na nga Sara me botekela ngai nini mabele mpona kundela mwasi na ngai bandeko babi Abraham yo ozalaka moto ya malamu mpona nini okende kosoma mabele mpa na biso biso ko tozalaka na yo ndenge moko te zwa na yo mabele Abraham aboyaka asombaka mabele yango na 400 nini 400 dollars n'est-ce pas 400 euros 400 francs 400 sous 400 nyonso oyi kopesa valeur na yebi na ngai te toza awa mpona po to évaluer valeur ya mbongo wana na temps wana na mbongo lelo te mena ere wana bible elobi te 400 silver ki 400 argent asombelaka mabele ya mbongo ebele na ntango wana pia atangelaki bango plus asinise bango contrat na balinie na bango nyonso ake boya kosigne bagénération nyonso ke mabele oyo ekomi domaine privé ya ngai Abraham bien soki kosigne contrat malamu parce que vous avez regardé sous 2-3 générations vous avez regardé les mêmes mabele biloko wana pe tokoya kotala comment ekotaki saga désordre na bato balingi koteka mabele na bato ebele et puis suka baye kofuta yango pe mais awa toyokaki ete mabele yango epesaki désordre te Abraham aganyaki contrat ya mabele wana akundaki Sara place wana toyepe komona ete ye moko Abraham ntango akufi bakundaki wapi kaka na Hebron toyepe komona ete Isaka tangu ya kufi bakundelaki wapi kaka wana na Hebron na vale wana ka ya Makpela Abraham abengaki mabele yango kombo ya Makpela neti mapela n'est-ce pas oyo ela makolia bamapela oyo ya jardin botanique ya kisanga ekoma na lupango siko soki kuna kutu ubazano maye betikala suneti na taya biso ya kala te kokotaka na bafinda wana jardin epi mapela bato kolia na kota calvaire wana etikala lisusu te donc Abraham ntango asomaki mabele apesaki kombo ya Makpela Isaka pe ntango mwasi na ye nani Rebeka mwasi Isaka Rebeka ntango Rebeka akufi ye mpe bakundaki kaka wapi place wana kaka susu na Makpela lisusu kaka oza kolandanga yango wana sikoyo toza kolobela awa Joseph aza kovivre na mabele ya basechem na pembeni ya mabele ya koko na bango nani Ibrahim oyo asombaki na nini na mbongo bien privé domaine privé alobi na bana na ye boye bana nyonso ya Leya na baservante ya Leya bana nyonso ya nani ya Rachel na servante atindaki bango bokende kovunga bamameme bampate bokende kobatela bokende kolesa bango wapi na Hebron na mabele nani ya bakoko na bango merci mingi bana wa papa biso tokei me olie bakende place mama ani orataki kolobela yango mpe bato ebele totiaka kate tontiango sikoka badevie olie bakende na nini na Hebron kie mabele ya nkoko na bango ya bango moko bango bake na Dotam yango na bakoma vivre kombo ya nini na Dotam bake na Dotam kuna presque bato wana mboka na bango te mabele na bango mpe te bazalaki na limite na bango boyo na kolesa bapate na baplace ya mabele ya bato mosusu te oza kolandanga bano teti bango nyonso basali orgueil
Jacob zelaka bana baza koya te yango wana azwaki décision ya koloba ete yo Joseph landa nanu bandeko na yo nyonso grand frère na yo n'est-ce pas kende mpe kotala epuis yelanga ye rapport bazali wapi et pourquoi qu'est-ce qu'ils sont en train de faire bien nini yango eyeli bango kuna baza koumela mulanda wene lelo kongi eza te parce que makambo ebele mama ani ozalaki na raison mais sikoyo nanyata mpe place mokuwa ezali orgueil ya bana emonani de place wana yo olobi ete Joseph sikoyo ntango aye alandi bango keba alandaki bango na nzela ya Hebron mais amonaki bango te atuni banani atunaki bato ayokaki bato bazala mino Joseph ntango ake kolanda akutani sikoyo na mutu moko boye sikoyo mutu yango atuni Joseph mwana ozo kokende wapi Yesu alobi nazoluka baya na ngai bakendaki kolesa bibwele eske omoni nzela bakei mutu yango nde alobi na ye ke namoni bango te me nayokaki bato bazoloba bato ebele nayokaki bazoloba na ngambu oyo donc bake nzela oyo nde ye mpe alandi kaka nzela wana tata wana alobaki nayoki namoni bango te me nayokaki bato bazoloba ndeko aye mpe alandi nzela wana mpe amoni bango merci elingi olobaki yo olobi bana wana bamonaki ete Joseph azalaki na esprit ya songi mekeba sikoyo elandaka bien awa orgueil ya liboso ya bana emonani balandi instruction papa te baza kosala makambo na ndenge na bango sikoyo yo oyebisa ngai na société na biso na village na biso bokolo yo se omonela quelque part papa to parent mama apesi ordre na ndako mwana kena kosombela ngai fufu kasi naza na mopaya aye na ndako to kena kosombela ngai molangi kuna ya masanga ya pio epi mwana ke bunaka ye ndila de mwana bakoyebisa kena kosoma parent koyebisa okende na kosoma molangi ya siklo bi mopaya aza na ndako ye azwi masa obliya kende esika batindi ye aki kuna kena manzela ne mosusu yo parent kuna zelaka mwana soyo akaka te bo mopaya aza na famela po akende ye kuna bien aprofite na ye oyoka ye kopesa bato so esika nakendaki ezalaki te nakendaki ti gaso ya mosika kuna lukute ekoti bo parent na ntango azomona nyonso wana kosepela te nde yo olobi ete Joseph azalaki na mosala ya songiso oya kofundaka bandeko na ye songisongi bon tika na ye soki mo songisongi na place ya mosala bato mingi tozali mpe koconfondre parce que toyoki yango mpe ya trop na kompani oza no koyiba na ndako oza teti na société oza kosala makambo na ndenge na yo sikoyo bakateli yo rapport ya misala na yo mabe oza kosala nde yango wana mokili toza kobenga nini songisongi mais awa tomoni ete Joseph tout ce qu'il faisait ya kopesa rapport epai ya papa selon ordre ndenge epesami na selon baobservation ndenge amoneli yango ye mikolo epe makambo ezokoma bakompagne biso nyonso yo chef yo subalterne to mutu na responsabilité aza nango na compagnie oza oblige oyeba banorme baloi ya misala ndenge ezaleli oyo nyonso akoye na mobeko yo chef si fo okata rapport oza oblige okoma rapport na ndenge ezaleli même si bakolongola mosala okoki kocouvrir mabe ya moto aza kosalaka mabe te parce mabe na yo ekobota osi oyokaki l'orange pourri bamalala nyonso nde biloko oza komona bafamile na biso mpe komi kosalema mwana aza kose comporte mabe mama amonaki na ye me papa ntango koya ocouvrir kaka po soki na loyebi okokanisaki ngami naza songisongi nasi namona mwana azosala mabe mama azoka kopesa rapport pa papa te parce soki nalobi bakoloba ete ngami napesaka nini songisongi eza mpo okitisa mutu songisongi ezali misala oyo ezali te omoni mutu asali likambo bongo olingi asambwa mais rapport ezali omoni mutu aza kotambola mabe epuis opesi rapport yango na ndenge ezali comme ça discipline ezwami correction ezwami donc mama likambo Joseph parmi baraison alingelaki mingi Joseph rapport nezalaki avec fidélité olobaki yango crédibilité Joseph azakoya avec barapport nezalaki trop crédible avec fidélité mama ani na banza place oto komi na point u bandeko netamba moni na zamba kuna balobi yeyo azakoya ye mutu asalaka nini mutu abandoto aye wana azoya ye mpe mutu akatela biso bafaux rapport epai ya nani papa kie bavrai rapport nde place oza komona zuwa esali bango baye kozwa décision ya koboma ndeko na bango avec des raisons ya liboso ye mutu apesaka barapport epai papa ya mibale ye kaka mutu balingaka mesere na ngai soki yo mwana oza kolanda mibeko ya papa soki yo mwana okangami na papa na yo
soki yo mwana ozali ko respecter ba parents na yo nini nango ezangi ba parents bapesa yo te yo mwana babenediction nyonso kozwa yango donc nyonso kozwa yango bolingo nyonso bapara bakopesa ngo na yo ya bakopesa yango deplace mama ani oza komona Joseph atongeli elamba ya couleur ya ntalu epai ya Joseph apesi ye yango abi elamba oyo ya multicolore ya yokaka Joseph parce que azalaki na fidélité yango toza kolobela awa rapport à papa respect epa baparent yo mwana yango wana émission ya lelo ya Joseph eza mingi koconcerne bana ya mike naningi mpe boyoka biso malamu boprofite boyoka koma mwana okoki kozwa mapamboli ya papa awa toyoki Jacob atieli mwana maboko non atieli ye maboko te kaka nde na ntango kaka obéissance etondi yo soyoka baparent na yo bandeko nanga bokozwa babenediction nyonso wana bokozwa yango les places oza komona ete bandeko ne balobi tokosala